Mbote na bandeko balandi nyonso ayokani télévision apesi bino mbote mke ayokani télévision apesi bino mbote. Donc je viens de me lever, je suis tombé sur une vidéo et suis quand même. Alors na ye pona tobeta na bino mwa lisolo mukie babako ke mokili mobimba. Merci énorme parce que vous êtes là toujours. Na ye pardon na yebi ke boyoka nga mwa ndambo ya mokie bokomi koyoka nga mwa ndambo ya mokie depuis un certain moment na lingi pena to sala mwa réflexion mais na rotiela bino na après réflexion na nga bokende te. Après réflexion na nga na rotiela intervention papa Masasi na micro ya ndeko moko donc ndeko collègue moko parce que papa Masasi a eu décision que rejoindra Soussou na SBT. C'est vrai que Anakanda, par rapport à tout ce qui s'est dit, bisope babakouk to sepe la quitté par rapport à l'intervention naie, oui, mais bisoto roluka, tout un processus ya roluka pe na batu nyonso. Ndenge to senga ki to zali na ngambo ya pe o ezali ya bonzambe, to roluka papa Masasi ngai personnellement na roluka papa Masasi na promettre bino que ne papa Masasi na plateau si pas aujourd'hui. Mais avant to comme mardi nga na papa Masasi na plateau to bomba moto oyo parce que faut to tambola malamu papa Masasi père en fait c'est une explication selon ba intervention na ye à salaki ça nous avait blessé oui mais pour nous protéger pe mam na biso to tchana se to luka kimie ko sala biso bien makasi. Papa Masasi par colère par rapport à réaction à babakouk nyonso boyeba ke soki ba simbi moto linga ke sala rapasi. Papa Masasi il faut comprendre babakouk ou comprendre biso to intervenaka to na tempérament mon côté biso nyonso mon na tempérament na ye mususu azala na toute action une réaction mususu azora na temps ko réfléchir ainsi de suite mais na kanda mutasala ka ba erreur ebele alors na kati ba erreur wana to lukara to bongisa tant to sala erreur parce que to za ba humain le baiser ya biso te le baiser ya nzambe le nde ya biso parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'un jour peut produire. Alors voilà pourquoi to luka kimia ngai na kombo ya babakouk nyonso papa Masasi ndenge yo za papa babi mukolo za kana raison te biso babakouk to sengi pardon ngai pe na représenter babakouk na représenter pe produit na biso to tekaka tongo midi pourquoi to ye ko senga yo pardon po yo za yaya to ndimi to mikitisa na bandenge nyonso to sengi yo papa Masasi papa na biso yaya na biso ainsi de suite to sengi yo pardon tchana se papa mwana nzamba za kana bakanda ya boyete. Non pas parce que toza ba yuma, non pas parce que to sali soki ndengeni, non parce que tozo ndimi la liloba nzambe na liloba nzambe to ndimi to s'humilier o nyonso bato bakoloba to ndimi na biso yango mais to reconnaître pe que to lingi pe to yebisa papa Masasi que osalaki biso pe pasi na makambo mususu ba propos mususu tenaki otelaki ka côté moko condamnaki ka côté moko côté mususu condamnaki te et to kamo lisusu que ozongi lisusu pona ko yebisa biso que okojouaka na SBT ti mokolo kokufa papa soki nzambe muta bengi o jouer na SB lobby okoloba nini est-ce que volonté na makambo zo lobeza nzambe muta tindi yo est-ce que tuni basali ya nzambe est-ce que zutangu ya kosambela pona koloba bongo zala na kimia papa zwa kimia bato bako koloba na yo mais yo lokwa mukolo ko ya kosalaka kosilikaka ndenge wana te zwa kimia nzamba pesa o kimia na yebisaka bino chaque jour que mutu nyonso tanga salaka émission na ya salaka maloba na ya ainsi de suite alekaka nécessairement te pa mams po bo ozora nyonso bolatisaka ye mams atindaka mutu te azora téléphone te ni ngai ni personne d'autre mams azwa téléphone abenga po yebisa ye ke kende koloba boye po papa Masasi alobaki boye jamais mutu na mutu azara na pulsion na ye selon ndenge a recevoir eloko na ndenge asalelaka ligne éditoriale ya chaîne na ye eloko wana fo na lobango ndenge ni po boyeba ko réparer yango botia relatisaka makambo wana sa mutu ya mams est-ce que makambo nyonso bafani ya Fally basalaka baya kokita na mutu ya Fally eza na sens te ekozala na sens te soki bosala bongo wana ezokoma injustice parce que ceux qui brozwa nyonso oyo bafani ya Fally basalaka ya mokili mobimba boye kolatisa na mutu ya Fally c'est que Fally va plus vivre ndenge moko est-ce que batu nyonso ba osala mabe na mokili mobimba to bomoni ke ba blessé fo relatisa on kaka si la papa na ngai tchana senga na oluka yo mais tchana se papa kozwa mokano na kanda te kolobela muntu mabe te pendant que eza la personne qui ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal parce que yona si la boyeba ni lelo te ce n'est pas ça date pas d'aujourd'hui si la omoni ndinga ye na théâtre ti lelo est-ce que mukolo moko ya vie na yo si la si manka yo respect na ba papa nyonso na ba ndeko nyonso bazoloba est-ce que si la si manka mutu moko respect en face boy nanu esalemati alors on a tiki na bola non intervention papa Masasi
na émission et puis après na ozonga na sima pour na église en tout cas biso tout et cela qui biso plaisir donc tout cas qui message qui papa pasteur de l'enfant en tout cas beaucoup de respect dans mon papa en tant abengisa qui ba comédien na ba journaliste to bi surtout ba comédien ils en balbo so ta bengisa abengisa ba comédien plusieurs fois mais tout le monde en dit maloba oh papa loba kana bino ba comédien ils auront placé le collabora calcula mabanga alors yo papa tant yo qui nouvelle pasteur de l'enfant abengisa bino pour na yo et ça là qui on ndenge une nouvelle wana ya liboso bon on a ça la wana de la fois je salue notre père nous sommes en Allemagne Suisse États-Unis Hollande en tout cas je vous salue Paris je vous salue France Mobimba Belgique je vous salue bama ko venu sanda la bino so salue bino Blaise Kanga ya bino yango wana bana notre père bazaba toyo bana chaque dimanche de la fois TV papa benga kingai abenga ki gesho abenga ki je crois oxygène tout ça qui moi ba comédie minga abenga d'abord na ndako to kenege na ndako place aibisa biso ke azoki message na poto nzambe aibisa ke awa abeta ke moi kara tanga ke na poto nzambe rappeler na balabala otambola nzambe aibisa lisusu message wana aibisi bato bano kufa sikoyo nzambe olingo kotalika monte pona nini aibisa ke olingo kotalika monte pona nini po etikali ke bato bana kokufa déjà biso ça qui passe na ndako tant to yoka kiango tant pasteur ay ko tsambela to kutana dimanche na 14h to zala ki wana combattre liboso après to bimi prière ou le to kende ngite to zala ka zinga na to zongi 14h ezo sala passe tant nzambe azoloba bato babando kufa siko ezo sala passe voilà sikoyo tant abi bato babando kufa sikoyo Satan applaudit Satan zo sepela moto yonde moto bare bango tia ordre kaka ngana sala bango siko do diabolo asepeli na ye parce que bato ba okufa ba okene pas diabolo nde c'est nzambe mto bloka ka tango diabolo ya donc kuna erna na côté donc kuna tika nzambe na boya mais ko nzambe albi ki bon na ina bando do diabolo faut asepela mais quant à nous ils a essayé parce que je ne sais pas si je suis na ibiti na la peine kati ya ligne ya bato wana mon robeta maboko pourquoi voilà non na milengelité or il faut passer de la foi Jean-Paul Matré je salue en passant alobaka kokufa toko kangangote tokufa biso nyonso mais tokufa na ndenge ya bien po okwe ya bisika ya bien tant Jésus ya kuta yo po dalaki ya banda wana bon nazo kota na binos e ko sala bien et non okufa pona loyenge kaka non ponga na mutuka na ngana kufa non mutuka yotika la kuna uzana mutuka te voilà et ça biso passi tant abeta ki en même temps comme une église aussi à répéter ngalo et loko sala qui passe encore makasi ou ba larme bimaki tant akeko fukama asimbi cher ne et ça qui se passe ya koleka comment na kelikambo comme sikoyo ya solo na lerwana mama kolinga ko livrer mwana nete ata sala ka kulona ke babo maye na lerwana mwasi moko akondima teke mobali nanga zaka voler abimaka 0h ayaka na biloko auta ko yiba na ba 3h 4h ngamo na fongola ndako bosko tango ayiko mobali babo maye mwasi ondima te donc amour ko ndi kanga kasko eloko wana que asala kamabe mais les comme babo maye non nzambe limbi ça pèse encore temps c'est la prière que nous on faisait nzambe pèse encore temps pour que na di kambon ezo mo temps bande ko na biso to baliki na biso ba se convertir ba ya et pas inaye voilà et puis ça passe pour kaka pasteur so pasteur fukama inete il ngele kana mais pasteur fukami asi Michel vraiment zaki loisir soutenir yaki sous blague te yaoundé et puis ce qui passe dans la catégorie. Il y a des personnes qui passent alors ton pasteur a bien gaki bino, bozaki na bagé chuton a epsino o nzamba abande ko déranger. Réponse na bizaki n'est pas moto na nzambe. Pardon? Na lobi ton pasteur a bien gaki bino. A epsino ndenge nzamba zo déranger pour na problème oyo. Bino réponse ne bopesa ki moto na nzambe. Bon moto ya saki démarche on a liboso ndeko gesho sala kiango. Leki na gesho akenda asola na ba mibale. Bon et puis ça et le moté, moi je ne savais pas. Comme je ne savais pas, mais ne sais pas qui passe. Comme les camarades n'étaient pas nayo, yonde sala que au benga bango arrangement et ça la met pas non. C'est ce que je lui avais dit. Mais et ça n'a pas tout bazo condamné pasteur de la foi, peut-être que photo la vérité. Et ça peut na ba bande comme ça ba journaliste, ba comédien soit lui pasteur le quoi sali, il fallait pas aya benga bango église, aya lango devant caméra. Fallait aluka bango en privé ba si ça ma caméra ava ba ya devant caméra, a saline et l'autre côté na place tombola et kitisi. Hein? Bon. Je n'ai pas l'habitude de condamner une personne au hasate. Voilà. To on a yoki karayo lobi mais na za l'habitude de condamner batute. Aza na raison na ye. Les alliés, ils a point de vue na ye. OK. Pasteur alobi nzambe aibisaka ye avant. Akeko yipse sona poto. Yango azongi, asali démarche ya okende pa ya oyo asololi na ye. Oyo alobi nana problème te.
alongo ya kepa mususu pe ye pa bina na problème te rien lo zana ngote ko to nga ko tilo zana ngote ba ngote balobi ndenge moko yango alobi bon lokola eza nango bongo balobi ke moto na moto ana problème te ba ya l'église kasi asi asala ki démarche asolela bango déjà asolo li metant to abiki entre passer te to ralso bien nga na problème na été moto alobi bongo bon la preuve ya kasi ko église kasi to kutana na église ko to sisango bien na église il dit que mon appel siko pasteur mabeni na sali pasteur asali mabeni ekiti na nini babi fala tuna bon pasteur ayebiti la moto alobi wana oya alobi na ezaka idée kaka siko na net na mutema na omituna siko net na ko tuna question ekiti si pasteur de la foi na nini bato ba kim église et qui dit passer de la foi na nini bat ba kota sur église de la foi te pour abengisi ba toli de abandana na makambo asese est-ce que yako yebisa yake makambo ezana sena no tala est-ce que yaki babi fala tuna bango akutuna nani quand moto wana bimi passer ayeba kité passer de la foi Jean Paul Mayata ayeba kinete ke makambo le karabo ayeba kinete azala ko kine ko jouer et pas ya Bellevue azala ko kine ko jouer pas ya Sila sans savoir que makambo moko ezaka entre bango ayeba kité et la preuve na l'église ya lobaike lokola bobenga kanga nzoka bozala ba problème bolimbisanga moko abenga nanu ngate na oyako jouer nanu pas na bino lisusu te tina nouvelle ordre tibo yokana alobiango publiquement et yaki secrétaire donc il ne savait pas ce qui s'est passé entre Baptiste mais ce que muto azo condamné wana ayeba kango kala ayeba kango est-ce qu'il y a pas passé comme ça passer de la foi tala problème ozo le kakuna tala ayeba kaye na condamné yete mais ça ba question kana omi tuna ngamo wana ezo nganga moko na lobite ka lobi mabe mais ça point de vue na ye et qui c'est pasteur te et longoli bandi min église te et d'ailleurs samedi na dimanche ya les 16 na les 17 tous na terrain boula na pasteur de la foi de fobo ya wana bozo bili botala sobat bakimi botala sobat ba dimine pona dikambo lo la lobaki lo ba lo ya ekitisi mais ekitisi wo ça peut mouton yebisa ke yaka ba 16h na terrain bouda na quartier 1 yaka samedi na dimanche les 16 na les 17 otala soki bato bakimi pona malobo ya bobenga ya bato bakimite mais soki asangisa ki bango ndeza angazo son plaire makasi zo landa lingala yo lobi ekitisi ye siko yango na bilo ekitisi ye mutu wana ya kotala bato ba koya na campagne soki ekokitisa pasteur ekitisi par rapport à quoi abengisi bato wana soki bayete problème neza wapi asali mutu wana salaki yango ya salaki yango ye passé ko to azuze kutu ya kokende na ndako ya mutu bwa solo na Sila akena ndako ya Bellevue so ya azuze ba ko pe ko ya mbe na ndako mais akei est-ce que ye mutu wana kendaki et so tali bien motoana na yebi été na supposons motoana na de la foi so tali bien motoana zala na bango mingi pamba ko de la foi waza rare na jour de tournage de même asali yango te ye moto yiba kanzo condamné de la foi voilà c'est notre pays c'est comme ça c'est condamné toujours au ketina suka temeka yozuni bandeli kaka au condamné suite au yokité. Voilà. Merci beaucoup Tozaka kan église papa biso tout tozala ki wana tongo mona ki pasteur de la foi afukami liboso ya cher parce que personne ezalaka sacré personne qui kozwa bénédiction kozwa pe malédiction ils a facilité moi personnellement et choqué kinga comme on a pas standing à cela qui juste on et puis pasteur a décidé à lobby lokola bino bozo yo kanate na ko tourna souci pas na binoté alors décision on ezapina bat mususu les lobby pasteur jamais kozwa décision na fallait asola na bango temps privé. Mais évitez yo mo susunde ngo zolobana ne to comprendre obeso comprendre ozo ke ne pas moto ke na pas moto yo nzoka na moto pa bengi ba yo kana raté babi à cause de décision en plein air et puis et où mais en plein air pourquoi ils a la séquence dans l'hypocrite soit le bien en plein air alors bien en plein air pour bato ba ke passer à lui à loin na bato bazo kanate yango na se retirer na ye yo ni on est dans la secret il fallait bien attendre téléphone soit bien attendre en tout cas na roya souté na roya bana mutu wana wana limité ke le yebisa lo bana ma lo bana ya c'est la limité ma yo lo bana te tika lo pamba lo ça c'est une distraction les autres na pas moi so na pas moi mo boy na kuti na bali mususu na kena kuti na bali mususu donc na ko public mate bula wana na ngai video tili wana na ko wana public te do fona na secret na ya susute en tout cas de la kanza na mibali belé na ya susute atati mo boya mibali wana na ya wana zoba na ngamoko wana je dis ça publiquement za pona bat ba ke jour to mone to tona passer OK kuna o ba publiquement est-ce que ba yokani to kan passer na bana ye alors donc ne faut pas to ka na bitira kondana ba ko kondana ga batu non alors na yo moko décision na pona yo na décision passe azwaki yo moto yo kakyon na décision passe azwaki bon ngasko na koza côté nini nga yo d'après na koza côté nini na la contre pasta non na éviter non na ngai pe Bellevue so abengi ngai lo ko bazoka na tenga na okenete si la personne abenga na okena ngapete na ngapa na okete lo ko la passer na okenete ngapa na okena kate parce que c'est nous ba papa na bango za biso mais bana ba yokanite na okena kate na okena kate na okena kate na okena kate ata ba bengi papa casting der na ngakute za kutili wana kana pesute ko zo décision na kandate bon na kandate na lobika ka na zo souhaiter kutu eza la petiliwa que et pas Bellevue na jouer sous tiliwa na biti na tiliwa nanga na jouer sous na zape faux na d'ailleurs na zape faux acteur na faux comédien et pas si la peine na jouer sous na pe faux comédien na jouer sous na be sabe on a ba na ke sous ici.
Vraiment, merci beaucoup, abonné. Allez-y comprendre, c'est choquant. Ils ont ça la passe, ma casse, vraiment. Tout le monde in église, wana, boleli, ma casse, hein. Bah, comme des pendia, bah, l'église, bah, papa, mouchoir, kakaboui, papa, massas. Bah, to soki, bah, zo, lela, yali passe, moko, bah, on a passe, mais, bah, quoi, le makambo, bah, mon pas cité. N'habité. Non, tu connais, bah, non, ok. Bah, zo, kanga, mobile, na yo, bah, bo, maïpo, azara voleur. Mais au livrer mon bain na oboité que oui bo kangaye la mon chéri la mga ba kangayo ya ba kanga jamais au tia amour moko wana poza ke olba azate même s'il faut discuter na ba soda au discuter na ba fort ba au kambal noté au nombal no kendete mais au yeba ka voleur c'est l'amour qui fait que tant que tout le monde que Nzambe à côté du Cambon, Nzambe à bête au carame, Nzambe à côté. Ça nous fait mal. Mais c'est quoi est-ce que bâton va éviter et les autres ça la passer est-ce que va yebi ou bien va éviter. Les gens ont pleuré parce que mon toit les gens doivent comprendre que les Cambodgiens sous blague et comme il y a solo ndé mon toit les et ça quoi bozako les la moi ce que ba qui moi na libulu il est parti il va plus revenir pour les la hier ma casse parce que et s'il dit bazo zipaye à longwe na likolo ya mabele comme na C 1.3 botikali c'est là pas si wana ndé tozoka ngana na passe ma casse comme on a temps na joana si là ou bien jouer na Bellevue mais les autres ko batono nzoka bazo kana te ngana ngamo ko masasa na ibi kopité ça me fait mal na ibité. Non, on va voyager ensemble, on va voyager, on va voyager, bon, et le moment où on va photo, on va kender un mouvement. Et c'est là que bien, mais ce qu'on dit, il y a du somo, mais ça nous fait mal, tant on à côté du Camongo. Ça fait mal. Ok. Là, somme ta koufi à mon apasté. Na mon kilaba, somme ta koufi à mon apasté. Ce qu'on va tout mon apasté, mais soit tout ticali. Voilà. Non, mais dondo à koufa aux arakawa. Vous en avez ça? Oui. Vous en avez ça? Ah, on nous attend sur 2 ans, 3 ans. Oui, raté. Je peux dire, dans les Lara Mindondo, parmi les 2 premiers, dans les Lara Mindondo, dans les Lara Mindondo, ma kasi ma kole kamé na bande ko ne mo ya famille. Bande ya famille bande ya famille, ba o ba bota me père mo ko mère mais sous balé la terre, mais moi je pleurais Mindondo. Mindondo azalaki plus que ma famille. Plus que ma famille, cela veut dire et loko soki zinga na 6h 30 minutes Mindondo fayeba. C'était comme ça que j'ai vu avec elle. Mindondo n'a pas d'heure, il y a benga na limite za raza latin. Mindondo ko benga même 0 heure ini arabengi. Makati nanda kwa wayebike o ya benga moni Solange. Ayo kate etadi ekutute. Kutu pas du téléphone moni apesi ngai lek na zo benga ma apesi na téléphone. Mindondo même azana fiancé na ye na zo benga ini di matin na bengi. Ce programme à lobby, c'est la programme à lobby na pesi. Mais Mindondo ta makufi ti lelo na nazo mutulu na Mindondo te. O yanga na travail ndenga wana. Azate ti lelo. Na difficulté na RTNC wana pour na ko zo mutulu na Mindondo Solange. Azate. Adana makamna mabe. Voilà. À part. Mais nga makamna mabe talinga te minota la avantage na ngani na zo la naye. Donc avec Mindondo ti lelo nazo mutulu na Mindondo te. Donc ngana ko la vie na ngana art na zana bes. Pour moto akoy ko accompagner ngal ko la Mindondo azate c'est là ya on a dit que souci biso tozana bango ya si la na belle vie souci wana biso tozala nango batum souci ya musika bazana ngote perte wana bango bazana ngote si ya on a bi moto akufi ala na pasté mais bato batika la estomac de chokaka paralysie oye motema et que boye et zongi boye biso bato tika parce que kozanga moto wana séparation et pesa kapasi séparation bakati et pesa pasi pota. Très bien. Merci beaucoup. Alors, absente, il y a Maman Sila Bissal, Pombasen. Il est remarquable, ma casse. Et puis, bazo beta na ngoma bako ma casse. Or que passe ta temps à benga ki ba comédie, à benga comédie tout. Tout le monde peut X péché en mobuta ya quitté. Mais absente, il y a X les olobela, les olobama pendete. Mais pourquoi il y a Sila Bissal, Pombasen des olobama ma casse? La comprendre question notée. Na lobby, na église. Tout le monde qui Belfi quand la patron a yenda yaki. Mais tout le monde qui si la bissal ayakiti. Tout le monde peut X péché ayakiti. Mais tant Nzamba lobby atindi pasteur atinda ke likambo ya Bellevue na sila. Oh ba comédie te, ba comédie tout te. Non, il a là qui dossier za ya ba mi balé. On n'a pas parlé de Ursule Nakati, non. Qu'est-ce que tu as comédien? Eh, pasteur a bien ça ba to mi balé zalika likambo ya. O bazo kanate ba yo kanalika Bellevue na sila. Ba on mi balé. Ba on est en tête. Donc tcha ba Ursule te bazali compter hein, quand ba bakata te o non ba te, tanga ba on mi balé. Voilà. Soki ba to bazo tanga Sila, c'est Sila Yakité na salle. Ce n'est pas dans le mauvais sens, mais Ayakité na salle. On va dire Sila Ayaki, mais Bellevue Ayaki.
On évite sens ni balobeli, je ne sais pas. Polémique ezoyawana si la se présenter quitté pourquoi ayeba ki lokwa bela ozalawana azaki na posa te ke bayo kana ngwa ya quitté. C'est quoi nga na répondre ni za batwande balobi ba monaki. Non na yo mo papa lem sous moi conseil pe kozala. Papa c'est point de vue na bango, c'est pas moi, c'est pas moi conseil non pesa sko. On a pesa mbote mama Blaizette Kanga, mama Kuluto Vivine Sandala, mama Kuluto Christine Ndolo, Blaizette mama papa Guy Kanga na mama Bijou Kazadi na robosana te Beni Antonio na robosa baza tellement et bele moi stanga moko Kati Olondo na robosana te Brigitte Mbanza place bozali nzambe apambola bino pasteur Boyenge pasteur vraiment Francis Boyenge bino wana makambo ekwei na prière bozo tcha bisote pourquoi bozo tcha bandeko na prière te pourquoi na mikila poto kutunde côté nzamba za makasi nzamba ko yogela makasi po nzambe azo avion akita côté za kama 8h mais bino so bobandaki da ko senga na biso na partir poto au mona iko simba makasi ti nzamba ko to solution suzama vraiment nzambe apambola bino fosi bazolana boza ebele je vous bénis nzambe na ngai Didier Ngoma tatu Didier Mutombo je vous salue merci. Voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de